omoni ba conséquences et ba danger to lo ndelo na zobeta cité ndeko na zo ba chaque fois donc loko vie combien de difficultés autres que ndako provoquer biso moko ndeko na zo ba no par amour mais ngana pesa ngo fodi ce que baby kaka mais na j'ai raté pour conjoncture la passe petit de tout ça makamukana méditer on peut pas moi ba to tika molenge oui je pas moi laisser ça bien ma police est après na ba droit aux na ba besoin za nango mais ba besoin ça on a pris ça mèche téléphone ne faut pas peu ba crédit bangi ba comme na Android tika kana ba téléphone ya konyo te faut ça na pas Android sur route à wapi faut que chérie na tant on a chérie puis ma chérie on dit ça so peso $20 ndiro bota ka chérie kana le baba mo ba yebi de so pesi 20 on a déjà mon beta calcul faut consommer en mbala yebi sio ki ndiro bota ka chérie et puis ma passe so kana nde ma passe to ba na go semi tene ko ya mobile ngo pe orandi man aso charge ko ndima tama so na $10 ba $20 kwa no ka pambo kan manandobo oreza pena na chese minangana so ngo keno mo libela okomona tango saki na fiançailles awala so bamboko na facilité ero comme na semi ba ke tiko pa na bango nde pesa chiter makasi omona courage azaki nango akati nde moni ba danger bana tango robotama comment moi so chese mi ba ko tikela yo efuele oro sepela kutu baninga basela bakanga lupango babala basinga batikenga ofele ya des premières chances ngamona zo sko charge moi si na to ka to na famille wa kaka yo mutu moi si tanga kobota o songa na shebini ba finoma ya moto passe ya mutu so ko kutana mona fio beta lisolo te lokola film ba chola yi to ko kutana to zo seka bien na stade to ta l'équipe to kumisaka imana vita renaissance massing to fana na stade to tona stade to sele sengo stade pour biso tout ça ba congolais to ça na stade même ba za mais majorité ba congolais tu to ça na to sele sengo boto ba stade to ndisi ba to 80 000 places 1 2 3 tu to komi 80 tu to ye mutu to ba parler mais to sele sengo congolais to kutana stade mais façon ya kokoma lelo poto komi poto ça mais mutu na libumu d'abord misu ba tondi te musu so mona fandi nyon ngira za nzela nzoka tondi mingi ma ganga exacte mutu musa so ganga makati okati atondi makati ndoka ndemo kati comme c'est yemba et tout ça comprend les schémas et puis le tout va na kati mais tout va na kati stade so yo ko détecter nani to na rien musu ça na pe courage les caméras tout so match si le resonga mako le pas sangi ticket musu si pas ça peut-être ndoko lelo te même na main pamba na stade de mérite au sekindo ndé ana $50 à 5 de changer na kati stade ma monnaie et ça ta cote si ba franc abimile tikizangi pas cote na 100 francs te donc yo so te na 1000 faut so choloka tim to pia kenjo ndemo pa bimali bana so ka changer ko imayanga invité so so comprendre des schémas schéma catégorie à base on appelle ça périmètre ya vie donc moi so biso na vite de territoire ka auto moni miso lubi ke bana miso de koto manka c'est comme ça na mundela so mama bana nja moni mana ngani banga il est malade a maladie maman azana bien elle est donc aza bien mais ma bébé mundela so mama ya ça va tout donc ils ont mona moko o senga ko senga tala bino Pasteur John, merci beaucoup. Alors, au sexy na sécurité. Déjà décembre quand même. Stress. En tout cas, merci vraiment. Alain Dele. Tout le la paix stress, ça lui fait bien parce que tu commis pratiquement na suka. Moi je sais que ça la moi bien et puis moi bien na poto wa fouter là moi. C'est ça. Mais Pasteur John, au sein l'église quand l'église matin on va côté aboyer aux dans l'église on va passer par combattre ba combattre nga pomelo kana zo botre ba tunyo mais na botre ba église na bangote ngana zo lo bande ba to pour na comment remarquer partout na les campagnes sur ba CD ba tunyo zo kona matoyi CD no ko to ba qui plein. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu.
na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo api bambo na ngapie ya on a préféré na sala ngafio toyebiki accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour na loposo ya nzoto na biso yo muto bete ba tampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro de Vérité et Réalité. Certainement dans vos maisons, dans des métros, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Nous disons clin d'œil spécial à vous qui êtes branchés sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Certainement, il y a de ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre pendant la nuit et également pendant la journée. Il y a certaines personnes qui sont aussi branchées sur notre chaîne. Nous vous saluons tous infiniment. Merci. Nous traversons déjà la fin de cette année 2019 et nous allons devoir dire au revoir cette année afin de dire aussi bienvenue à l'année 2020 qui va bientôt commencer. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à ces mois de décembre qui est le tout dernier mois de cette année. Alors mesdames, messieurs, merci infiniment à notre sponsor Yadjani Sita depuis Suisse-Hollande. C'est un homme réglo, quelqu'un qui a toujours soutenu Nouvelle Tendance Télévision. Infiniment merci également à vous qui avez soutenu cette chaîne le long de cette année. Nous avons JL Lukombo de Genève, Claudine Bossao également qui est fidèle. Nous avons véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, merci à Mami Mwande également et Kela Mianzambe. Merci à Bande Kognon, surtout à Zaranabiso et Jeanne Banangisa. Nous avons le vieux sage le joli Mwamba. Nous avons également Papa Sacré qui est aussi le nôtre, Taboufat Top Modèle, Maloris la Congolaise. Vous êtes tellement ébélé, mon vieux Odilon, mon plus exemple à suivre. Yama Rachel Moussolongo, et Nani Ange Nyanga, Schwarzenegger à terre, ballon métrage, film à Milé, Yamilaï. Vous avez ébélé au Pena, vous payez Sarabiso attention et de temps à autre, vous avez toujours soutenu cette chaîne. Nous disons de tout cœur merci, merci à Lidor, lui est derrière la caméra. Jordan pense également qui réalise cette émission. Judith pense vous nous assiste. Je dois également en train de travailler. En tout cas, c'est avec cette équipe que nous allons évoluer. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Pasteur John Toli Apété. Alors, c'est notre invité, un invité permanent d'ailleurs. C'est-à-dire bon, mais ça n'a pas parce que ça vraiment ce coup de pouce. Soyons vraiment reconnaissants parce que Pasteur John c'est qui est vrai à soutenir chaîne Makasi. En tout cas, tout qui kolobango parce que reconnaître Péango. Pasteur John, bonjour, bienvenue. Et en même temps, Malamoko va mère venir. Merci ça qui vous passe. Moni, nous avons ça beaucoup. Qui nous repose ça meilleur fait. Si nous avons meilleur fait, faut agir. Si nous avons créé déjà meilleur fait. En tout cas, merci. La bandère c'est merci désolé. Ma nouvelle tendance de vie. Nous avons pas mola. On est toujours qui ne peut que le retanga poto. En 2020. 2020, c'est surtout 2020, moi, je repousse un échange côté ça là. Oh. Le mi va quand ça va bon. Ah. Et ce côté 2020, tu veux 2000 en Esika. Moi, échanger, ma pas taper, échanger. Puis, si on est tous changés, on est là quand on est ça. Puis, si on est tous que nous n'avons pas l'ongle, tout est comme qui est ça.
Donc moi tu avancer vers to bandi moité Abraham balekawa moi mona bango a kokse mission na bango baleka oh non Noé alekawa parce ça wa aleka ça dure ça quand même moyo wana moko banda depuis Adam na Eva moyo Adam na Eva ba mona ka yango est-ce que moi yango kale ça peka na ba shoma kasi bone bolemba ou bien moi ezanga na température ko banga po batinda ke bandi tanga mesena mesena pa ko moi batindi 30 combien na pe 60 pa ko meli na muki bongoti et tout ça comprend est-ce que moi il peut dire qui vous comprenez on le biwa bas et on a ça chaque fois est-ce que mango badam na Eva batikaka c'est ça que moi si n'était bolingo si ka bango ba na Adam na den ta lipela ta kokoti ta manga est-ce que yango to kuta to ba changer manga mususu ce qui va changer c'est que le monde change ce qui va changer c'est que ça va ndenge ça OK est-ce que vous comprenez est-ce que quand on va sala mukina mai bandaka la basala ka to ba yesika po ba na mai nde ba se créer est-ce que vous comprenez la périmètre na tout faut que la musa moyeba mukina za wapi tant na zo ba boy ka ti to pesa meilleur friend na kundiri ma exemple miki ba ko laksaka ke keba moni mikolo aso so ngana ba schéma na kenda ko gauche d'autre côté zo un objectif vous les bêtes ba le bisika nyo se dit et dindi bibembo ezanga na bazwa kitambo nyose pi et puis kwami siko babi miso bungi ko moko tamba ko quartier mususu siko bibembe basanga na bambo ekufa na bafuli bazokende ba quartier mususu sikoyo bakori bibembe bakunda kala bakori pe bibembe na bango tanto bakoma mikuwa bokoye bandenge nini o papicho mamicho Paris fifu o John wapiye bokoye bate mutamune na mutamuke so basili bakoma mikuwa ko detecter ndenge risque mikuwa za na wape pregane ko baki mukwa mutumune mukwa mutumuke na epte so escalate masi na mbala refesa kana epte tanto na nyanta bato na nini wana bionde bokoye na epte so comprendre chemin na zepe tout ce que les gars base permettre de sentir on est ce que pero d'autres ça faut ça la c'est pour ça que c'est bon na c'est bon la peine kini yamoko na kota quartier moko bena fandi maman na ngai qui ça ton danger danger ani ndeko mon côté ba zambe ça il faut yabana ba kata ba créer na no banda ko étage ba ko chaba tout sur la cité ba même ba ngoko na sima ba buka côté to kolela kala po ba revoir ngo nde otezo créer ba danger na Congo centre ville comme bassin moi mvula te matanga fo bodinda qui que vous soyez attention pepa na français mo so pepa viens avec la so tu vas ici ya na français na so mais bon pepa na biso na bino to dindi kikuku e dindi étage bato deuxième étage de bakamo resema atabo kamo suko bokitela wapi bosaka ya kodina donc tika likolo c'est pas mais erzale obeta il faut qu'il taga que ne musalo que ne wa ponya taga mai ouais c'est beaucoup tard na c'est boucher comme matatina likolo mais tu sais comprendre donc Congo faut ba revoir na so mona makambu frère bisiko to kolela ka ya omoni ba footer ba komi na Congo ebele ba footer ba komi bisika to kolela tanto ya bana ko saka na balabala zaka na baselo ba match ba poto mike ba match tout tous les balabala comme lokola humidité ola mai na okosa ote soko za ko tonda ko kende makolo ta 5 km te pour faire hotel melo na kingo poko sauter le kilo ka bakiai nete so comprendre ko sauter le kilo ka bakiai kata mai kata melo ka ba donc na biso na basi mbato mo yo moni kede kufa kede tigana na mikolo na bana ko tambola kede de olinga te déjà kede tigana ko sala kede kisasa tampuna matanga fo sala kede ko sauter vous verrez chona mukomondre mtamala ngana kama père moko boy papa ko iso copité bazo kata ngana quartier yo mai le kitunga papa mazo lengsa boy ba mema na mukomondre bakene fit fo ko kanisi keno abeli ngata na bimi na ko monika papa na zo cha mutuna ninga simba mtamemi ngana bite pero ko yi ndeto ba VC ngakuna bien papa ke wapi boko tena kar okati yo kamego yo mugo bazo kata ngama zo mona poto tenga bia papa 200 na petite ka zo 200 ozomon donc ça mututu kede. Ça comprend. Pasteur John, le lot au sala rétro. C'est vrai, on a eu beaucoup à travailler le long de cette année. Alors, tu remets un peu que partie où il y a comprendre à rater, où il y a maîtriser à rapidement parce qu'il y a de temps à autre, la question est zone la biso. Mais à la place où on a Pasteur John à l'obaki nini, Pasteur John Coton à l'obaki, il y a un peu que zone il a certains termes moussous pour faciliter quand même communication à bateau au à la biso. Qui me Pasteur John à l'obaki mamba coco là. Mais ninga lobela ngo des fois il est là bas alobi mais ngai tout moi lui qui yazo yeba azo maîtriser jeunesse na eti akola mais yango habité bon ngai naza mieux placé pour expliquer binoté Pasteur John aloba boye kokola eza facile na total mais schéma pour okola okoma na sika na ajoana ne ezala ka problème est-ce que qui ko expliciter ngo lobela ngo na sens ni eza facile au classement
mokili eza clair yango esaka bango potopoto soki ezosala bango kingo mpasi bakokoka mikuwa koma oyo eza mate banda na bandako te ya ti lelo na terre mate ya kaka terre à terre non nakoti kutu na parfuma te nete soki ocomprendre oyo ezala waleti réchauffement fo bokota na terrain po je na réchauffement mpe atokaka mais ntango okota na terrain échanger nete soki ocomprendre oyo donc eza boye nalobaki boye soki otelemi moko omonake age nyonso okuta na bango na balabala bazotambola age nyonso ndenge tokola toyebika kokola eza na formule moko lala lamuka lia sukola lata bilamba kopi te me moto azokola ekolo eleli ya moko na moko ezalaka différent mais toza bato nzoto moko nete so ozocomprendre nde mpe tokende otike ebembela cimetière soki cimetière etandama tous les générations ndenge ezalaka libanda ndenge eza na cimetière kibo bebe sopa zemi koko bebe h na yo se na yo likolo na yo boye na boye bana cimetière nde mpe mokili eza tous les âges oyo yo nano ozokokisa avant okoma mpaka to zonga ntina se ezalaka yo na nga te kolia otoleka eza formalité ya kokokisa nzela ya kozala mutu mpo koma ti atteindre objectif wana ni kosambela ni lisumu parcours kaka mutu achange baétape tiakende okoma tiatelemaka kosambela te telemaka masumu te être kela mwa nzambe museleke te mutu nyama mpuku soso nzinzi biso toka tozorespecte to na compte ya nzambe base ezala nzete mpo nzete mpe apemaka bakola mpe biyoma na nzambe basekanaka mpe bakati ofelo mino betaki te lokodondo banyake bakimi bakofandelaka mpa na nga omoi ndongo osekaki nga mpo tokabaki bandeke lomo bakati otikali vide bakesalo bakoni osuki nakali tetre na kini azokama babomi ngai innocent nasalaka nini ndeke pa nzete mpe alelaka bandeke mpe tobayaka ake wapi po batelemaka na sika na ye bako mpe ofanda mpa bandiki ko mpe bofanda bofuta mpako po bino bazali na nzete okuna lokola nzete okuna eyindi bokomi kote tokomi ebele me tolala bien eza te bino mpe ofuta trop po tolala malamu nate soki kompa de chez moi calcule simple na pema totie pembeni droit ya kofivre na baki boye kokola eza pete na miso emonana parcours ya kolekelela mpo nuna ebimaka pete soki oatteindre objectif po pasi ya mutu soki okuta nango na fiere obeta lisolo te lokola filme batiola ye tokokuta no tozoseka bien na stade totala équipe po tokumisaka ima na vita renaissance masini tofandi na stade totoni na stade tosala esengo ya stade mpo biso tu toza bacongolais toza na stade même bapaya baza me majorité bacongolais tu toza na tosala esengo ya bote estade etondisi bato 80 000 places 1 2 3 tu tokomi 80 tu toye mutu tokini bapale neme tosala esengo ya kongo nde tokute na stade mais façon ya kokoma lelo mpo tokomi mpo toza mais mutu na libumu d'abord misu batondi te mususu okomona afandi nyo ndira aza na nzela nzoka atondi mingi maaganga eza te mutu mosusu azokanga makati okati atondaki makati nzoka nde mokati okomisa biyemba nete soki ocomprendre schéma mais bino tubana kati ya stade soki kodetecte nani to rien mususu ayona mpe courage eleka mata mutu soki match esila kosonga makolo mpo azangi tike mususu mpe aza petepete ndeko leloko te meme na mai ya pamba na stade ya meli te oseki nzoka nde ana $50 azangi nde changer na kati ya stade maya mone ezata kota sisi bafranc abimi neti kizangi mpa koti na 100 franc te ntango nyonso te na mwa 1000 fo socoloka ti mutu apiake nzoka nde mopao bima libanda soki achange okwei mayanga nayebi te soki ozocomprendre schéma catégorie ya base wana mpe so bapérimétre ya vie yango eske biso na vie todetecta kaka oyo tomoni miso eluli keba na miso yokoti omanka miso okoti omanka bilulalula biso vrai bonne année yango mutu mosusu asimba bana kata kene bango ville ndenge asimba bango kata obika kene mbonga malonga na kati bana so bosongo na bilamba kitoko mais na bango toma dépasse ka $20 yo ke na coupe continue ti mutu mo azokipe te nzoka ndo koto kosombela ngo ya chèque to plasma we ko changer $600 po tcha na pali et fria sa vie nazo beso ba périmètre yango moni ndeko nanga alain suka na batutu na misu pesa ye respect ne to banga me ko banga ete banga kolo mukila commission lelo koya mutu eza pete ko comme un objectif nzambe fa signer ordonnance kike fusu ato chambonga bele na banki okosa na ba milo ba pesa au respect mais aja mukilo ko kisi nzambe disqualifier c'est là batu bakamwe comment ne bela mbonga ko longwa fa mais puis akele musu ba tshole ba disqualifier na batutu mais c'est nzambe titulaire comment mutu a comité 2020 état kolia na manka kola la difficulté mais mabundi complet nete soso comprendre les bases à catégorie mais mutu za na mbonga bele lelo malade lobi hôpital lobi wa azate yo soko beti calcul de zotuna comment okuta za malamu ko le kangana njele église mona ebele même ko la kufi mete église ba ko yembele ko monika saka mtu malamu l'église comment muta za partenaire l'église embela nzamba kombe église kufi afa par rapport anga ni mondi mikutu makamba passer na cholaka mais so tali finanga saint sauf
mais balasanga misapina batutu basambela yo loko ki bamanga nzambe za tokotala mais bazo selanga na kata base mais ya leki pona biso mawa nzambe ki para mutu te koya mutu ese fora yo nanga te ba mère na biso bakokisaka formalité ko bota ndenge biso pe to boti bana ndenge mukile soke mais oyo saka na kata mwana tia kole saka mission demandé par yemo kwa forme kile salima nete so comprendre eza loko la tonga na biso chaque fois tonga yaka kofungola nzela na singa yo te mutatikala kanelamba mutatikala kanelamba singa tonga mona kapasi ka kolekisa nzela ana zole ko moni kota boy to landanga ye pensela ngo mulai be so sa pantalon mulai ndima ndo ko lokumu tenge sa mulai ba santi est-ce que ça comprend mais tonga le kaka so pas au kajo longole question que c'est na singa mususu ma réserve zela lamba mususu tonga so pas zuite akola limanka tia ko gate kana singa babwake na fu singa mona ki parce que to so menga trajet mulai tanga tika kanelamba za lokumu OK nzo cliff nini mtu akola to ba mi lokumu n'est-ce que ça comprend donc moni vie au on est que ça la attention kolo mukili ya za lokola misisa nzete amonana te bakipa ete menda tremisa nzete biso to dula kapoto sepena ba manga nde ba lokumu yeso to kuti na mukili ba ndako ba voiture ba nini mukili za na hotel lokumu mbongo misala to pesa monyo so valeur mais to boya ko pesa respect na muto akila nyonso po amonana te or nzete pa beta tolo misisa nda simba kaye nzete ba obabi maka tala munene to kama mais tala misisa na eza muke par rapport à nzete mais comment mais nzete munene même na mbula ko ya kate. Et là on est pas raté. Pasteur John, une petite motivation pour na maman parce que tout le mois de décembre. C'est vrai vu conjoncture ya mboka na biso, moi makamweza moi passe moins belé. Mais l'autre fois le quand même que moi si soka za na mbongo muke na wenze atambola bitambola tambola te. Te problème ça boy. Vie ndeko nanga na biso frère. Biso c'est tout comme en 2020 par la grâce ndamba ko mutu nyonso ko sepela c'est la catégorie ndenge kuteleli mususu pe ndenge kanisa ki yango te mususu pasaka nango ebele me kuteka na mofeta na l'air oyo akosala nini abimi perdant ya l'air muke tantôt na janvier prêtre mususu pe akodondo comme ça kuta na risque quand on m'appelle mususu pe kuta na on malora et tout est kota akana kita beti bakuna zero atamboli nzela fera bima na kidiba pas à lokoti soka lokoti mbongo yo mtoko yeba soka lokoti nini wana ye na bona pa betitolo simbi na bona ne pe mingi bakendo panza ba caisse na bango bazo bomba ba projet ko tsheba ngolo bina bana likola bona ne mi se presa pona mukolo moko apanzi caisse akorenyena ba 4 nzungu na moto akorenyena lokumu na quartier mama koke mikila ngama bu échange cricket yo zo sala muninga échange à 4 nzungu na moto ya na congélateur yo ta frigo même ezati attend bilolo la bomba wapi tangi okoma lebo ko choper na 8h est-ce que tu 17h okoma ngaite ngai tant to bandela est-ce que lundi à mardi à janvier otali boko na litamo mkilela ngaite ozo fonyo so si sana bilo or bozaki 4 osali nzungu ma famille minei ondem mtumaza anniversaire batu 8 na ndako or mkolango pe quartier nyoso bachaka nzungu baninga 4 pe mtu mtozana moto na ye est-ce que ça comprendre donc c'est madame Keba bonne année Keba zoka ma fufu cha côté misuni etaliote to ça le prend ba faza porte 8 to sanga musuni te Keba donc fufu ezala déjà yo taka ma fufu so man kabilo mnen ngebela zo cantine le ka pembe na pan ya pompe tant man ke mama koko le ki ya ko meka pe yangate kibi premier tour na caisse ko lia na mteto cha na caisse upando fanya mo bimselo nkosa mama na ko sa kombote oye tinda san kibi deuxième tour talanga 8 porte ba kongola et le kinzungu bokola mamkolo wana bongo na bino pimbi na caisse tant peu obeti c'est bon tant peu bokola parce que bako ba tekena na cheli bino mi wa pesa ko lipapu oyo lipeka oyo kingo tango esanga bino ko nzungu mobimba so mobimba so wa pesa ko lipeka on dit matin que so négocier na so pesa ba schéma ya ko bata mana ko passion pas tout mingi ba bi sagesse ité ko umela c'est la stratégie au bima bien si que pour somba na hôtel au samboté yo fanda ka rappel yo sko za kwa manager tous les batwana ka talo pour gagner ba secret maman koko batika yo o fandi yo ça peut de peine na hôtel kimbi yo zala sko de na sengo yo za ka manager ko pira bango boni ko o lo ba rapin mingi to na bona na okwe ya o chité ngaite pesa e moko papa mo pe ko sali kaze na ndako ate za kaze équipe nationale o do père coca vitalo eza casier yo so transmettre na bande ifi bene ko katama eli ko kate panti yo mona fo wana eza secret to ko changer beza ko senga taban so ari bisa ndako et ça se comprend mami kae mo papa so kae na mela kaso tindikela exprimis
Et ça va bien, vous avez qui fait gâter, bah que le changer, bah peut-être qu'on peut ça. Si on peut que tu as dit pire qu'on peut se dire donc Valérie, des schéma qu'on oumé là, son go kokamukili, zala bagarre ya contre esprit, n'attend pourquoi ça va de fait était na mise sur bateau. C'est pas si pas à la maille parce que na moment pour pas sur film qui s'amibal na bango quand même. Bien ba revisser amibal, il t'a difficulté ça. Au coup tu vas vraiment mine ba tchaka base ndali nani. Na deuxième tour, on va pas manager ou transmettre même petite famille. Frère moi si pendant que mbena ça changer, tu sais pas encore tu as de ces peine à wiki. C'est ba qui appelle si mobile. Alors il y a une famille, ngapé na moi na famille droit. Papa ça m'a pas porte ba locataire ba futa finga pe fona zoyanga. Ko yate que to sapia ka to ego senga. Ya na konta mwana ka tikino libala pembele ko makamanga nda ndako. Mama ngape foko yepe ayete bien pas important. Zo wiki na yo. Zo oyo. Donc on est en appel si beaucoup sur le mobile. J'ai biso schéma. Bah si abonné mi bali ba tcha bango ba titulaire na vie. Pour mobile so comme on va difficulté moi si abombanga coach anga lokwa coach. Donc moi mbala ko nginda momi nanga wana take wapi fona landa abombanga na ba difficulté ba si le bo kokate. Ba si le ba leka beauté kitoko ba ko bomba mibalité. À partir ya spectacle. Piaka ngo se mbano wa na piaka. Tina batalo comme se fo ba yeba. Afet me banda lopango, fauché. Est-ce que mobile n'a pas de ndako ne bazala piaka le 25 dans les prix. Parce que mutaka na mbongo muki déjà depuis bando beta tourna wenze mata kita azonye longe vimbi. Moi si sur lingi mobile lima tous les conjonctures okuta na libala. Batinda ki yoto saki aveugle té. Olinga ki yo sala ki na ye. Mais ça il mamba boli. Libana bino pesa ka match té beaucoup tani c'est l'équipe à Ligue des Champions. Pré bo banda té. Quand ça mabala kala, oye ba ito fani ka ko ti fait 5 ba ko tikelo mo si ko nyongo. O si ko ndoko na biso té mo si na yo. E pa bo banda libala prend ba le banda. To mona mo. Ya lo biso moto comme. Ya lo yo mo ko manager o ki o luki mo si na ndenge na zo détecter oyo té oyo. Hollande 3 fois boyo finge té nganga ndire mo téléphone ma. O bandiri to ki fait ça là 1 mois 2 mois beaucoup tana déjà. Bon tant comme na kamanda comment que no ba ele yo ce qui fait indice. Au sommet te vena longue pour na mo cheme ba dio te ça kokoka té. Et c'est la carte. Kaka chano rolinga ne oza. Oya fo, yo ka boucler. Tikawa émission. Okuta nango. Oh. Otala match te, otini mutako ko train. Moi na ça match mo comme ça ko antenne. So me ko tra e be comme 4 joueurs. So nga kuna yo, moi comme kana ta. Tima boye, c'est là, dala. Na pas schéma. Libala, so bo sakani. Me galibala ko mungu te. E kokite te. Bonne année yango nga mama soko lininga te kene bande ko no fêter soko na sidi yaka soko boy ona mona yango on a payé irresponsabilité qui m'a vaché la nation za la terre lorsque m'a fouté bimé na bon minzo debi collection na fournir debi color ya los ma fouté za na ndako mais moi c'est pas déclarer ba fufu que so ba kena ba libongo fufu mo ba sangisa sangisa soko ezali okolia soko ezate to sani na to la nzana to ta yo moni yango na base. Oui, mais tu comprends, va réunir dans vie, ma campagne, quoi, yebi. Oui, mais difficulté, tu m'as dit qu'on vie. Liban a mis nos hommes en gros, car tant que nous attendons sur 8e. Bon, bateau, ça 50e, mais le Simbappé. Ma balle, tout ce monde est au CP là. Baleki ne s'est moté. Baleka n'a pas ta vie. Nous tous sommes ministres, sortez les mois, c'est besoin comme. Comment que pas la moitié à bouillir? Moi, comment citer? À moitié à bandana, il n'a pas, c'est papa. Oh, yo, kokato kima. Il y a un moment comme il me compte. À table, il m'a rabattu, monsieur, à combattre, mais na mis sur moi, c'est ce qu'on a manqué. Au raté, il se libère là. Oh, comment moi, si la Simbela est qui, si Simbela est qui, si à bomba, il n'a pas au cocaté. Pour faire le sexe de la vérité. Moi, madame, je me revis chez ma yonai. Ma comme ça, on le battait. Libanda, vous en avez mal au coup, mais quand tu peux bêtiser, il y a rien à couvrir. Il faut y aller là. Tant que vous mata, tu communal, qui est battu à une pointe. Au sein de la blaguité. Succès, même tu n'as le succès, ça cause à faire d'étité. Succès, c'est comme le rose à piaka. Le bando bandé simbi comme prêtre, même dans le quartier, même dans la famille. Mon mieux, la bombe à piaka, c'est que deux fois pour tonda. Mon mieux, à Tekangu, pour aller ça, il y a une minute, ça va piaquer. Attends, ça va une promesse à vie. Pour tanga, tout le message, ça va être moi, c'est à bombayo. Comment tu peux avoir un simbi, j'en appelle le pembo comme la poste, et simbi au wangani maman. Au micro de Tagan, mis à battre. Ingratitude. Na piaka yote na pesa semela opanga sana ko semela mutu eloko eza kolongisa confiance motema na eta na kamebeza na bato o botchaki ba deka na so banu ba vérité moi ça comme tuna est-ce que o yeto yete ndako olalaka okomisa oyo suki na libanda ozo piaka mbongo ndoko futa nyonga likeni mabongo bimoke kombe de bato bazabu na so banu frère na vie ba irresponsable ya makambe libanda talonner Fogé
Maman bota yo akolisi passe au kola na bomwana. Au moins na ngonkele po bongi. Oyo zo suka na porte ya quartier kutu. Na koma kuna te maman na royate comment changer ba maman ngote ko tsa ba kolisa. Ba jewana. Ba maman no propre kola ba kolisa yo. Ba tindo na bomwana ba forma poko mamu. Monsieur ba ko tala yo. Ba ko mapena ba kota na compte ya nete ba carte de visite. Maman no propre côté na ligne ba ta carte de visite. Et tournaye. Ya ça no premier ba na ba wana. Maman boto propre. Ba de bel ba o sala ngotilelo. Na so ba no vérité. Papa na au propre. Peut-être pas déception famille. Maman, déception papa c'est la raté tant que tu connais mukile PTT. Tout le monde comme ça boire na ba fou. Papa ta botanga kolisa ma kusanga na bisa sundola ma kwa kanga tika la père na libela. Abaranga ta formanga na ma formation. Oyo c'est na kele kele po simba isa base pas contribuer na chèque nanga. Contribution na ce que tinanga pa avoir na 10 ans teneke na formation militaire barabara tena bonga avant. Combien de bana ba chérie ba ngotina achèque mukolo ba koma ba koiko na femme. Robimse na moi na pesa ko keneta koma lokola veugle masotana. Na ko bandela wa. Ye maselo ka payer bonga sana mbasi no makolo. Azana pas sur makolo. Na je bisayo. Makolo ça les fois il faut ça. Pourquoi? Ne ba kolisi. Mais il homme ça que ba moi bimi bagara fi. Bona ne comme pembe challenger. Pas bimi tikino boulot na sala na pe kotiri. Maman na ngai fongola matoyi o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit a même biso la solution pour le poste ya nzoto na biso yo muto betia batampo et ça la 15 à 20 ans ici la kate moi na Londres a lobby solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pona proposition nzoto na biso kobanga te yo muto sala 15 à 20 ans tampo silaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, Bana Belgique, Bana États-Unis, Bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo esimbaka te, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317, référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Depo apona nani wazabi nanga basi bamakeli bopona te tombola ni simba bena ote batu wana nde baza bata bamanka batu ba charge moto bakabila ka famille ba incompétent na vie ba wela musino munene batu ne te pasi mbonge bimelela bango wana be compétent aso ba no vérité batu wana yemo kana no budget nzoto ne posa ngo yemo ko kokate mazono baksa charge mutu mususu budget nzoto ne budget yelo nini nzoto yemo calcule fino zo kokate j'avais dit ça me blé to ça rabiso moko yemo ko tali bila yemo to koma yemo ke simbite
Ye moko na posa yemiko so makamusu mezang. Ye moko kolo ye, na zangsi ba manka ye moko. Ça na mutu, bon so atie su mutu. Ye moko na mi pesi manka, bon so ba ti mutu. Décadence. Donc alinga te atika. Inga na yo na pekisité, ko kande. Otie camion na parking que le voyage, tiens essence comme ça voyage. Bon tiens camion na parking très baissé c'est 5 litres, ne voyage moula iti ba Congo. Ndebere. Pour ça se voit quand même jeune garçon ça na petit ami moko boya fani na e. Asalja makamyo surtout après oté na moni petit na mano supporter ka mais na moni yel sous-souté na zona ngam. Combien de bato ba koti ma babe na vie na biloko lubi wana. Afin de passer conseil à boy, boy c'est qui sous à venir, à compter à venir dans projet le la PMI. Le personne aller à Paris foot, le fond aller. Faut j'ai 2000 personnes soit financé. Or viva me mango boyete. Tala mindele. Mundela ko se platine agini ya botata mwana moko matike na kinya. Ki akota na bazar, ya ko yana bango ngulu zoke na destination yo moko yebite mozo me matuba ki ne balanda yo. Objectif anzelo yebite mozo me matuka boke ne pe mozo chelo dika. Tala ba risque à vie. Nazo bano ba vérité mon frère. Risque pour na bato hola non asima. De côté ici ba danger te tient ba famille désordre, te créer ba mfutema ezalate, ça t'a joie raison na makambo salate pour ka inde kolo masumu. Biso moko to créer ma babe landa biso pe to ko se banfuta biso. Donc on a biso frère. Ngamo ko lundi ti dimanche pona soka ka tine ya kolia ezaka bagarre. Une semaine, un mois, une année. Maintenant que notre engagement mona bato na longole pa na bango sata na sani na yekuna na commissaire na côté na ngambe ngamo ko na longa biloko ko lia te. Na ke so mwana bato bongo maladie soki ye. Nzala soki na tie zeni. Ko bota na ye. Avenir à moi ndeko makamsi na loba wa. Mso bota par rapport à famille abi bon maman za osunganga papa aussi doit charge à koko na ye. Na loba na bato nyonso te na loba na majorité akama kambo emonana. Ba somi boke na kisomi na bino. Ba misu bazana c'est quand famille ko to batinda ke. Tchazimité to sana posa bébé tchazimité. Bon c'est moi en charge. Yaka se moi na botem na maternité ba mo wele lo kwa jouer une équipe. Faut ya contrat si mana genga te ba kene Milan. Moi non soka te faya na pana ngai ya na za posa mwana alisa kushikara. Bwana baza. Mais na mususu soka boti mama na ngai. Moi na zo longwa ni longa famille à partir de difficulté à la kokola. Donc moi na bota la longa famille. Mais tellement pas c'est l'équipe. Mais si 2 mois 3 mois na zo bepa. Moi zo comme longa ba ya ba n'habité. Au moins na biso te, moi na bino. Difficulté malnutrition. Manque à lait, manque à quoi manque à biberon, t'as la manque, à 60 manque n'a bébé. Comment vous avez de tonga, ça qui manque, 4 pouces à 0, le peuple se met en étage. Et quoi, ya, carana, bon, t'as fondation, attends, que ça se voyait. Fallait te côté tellement. Na yebisi yo bane belé, ba yomoni bane belé, même match à quartier ba kokaraté. Et mon azobela, malade pe mani. Asme. Mano sana asime te manka fufu ko kasu match te. Moi tire mukia tele ko mukolo. Moi zo comme le gars pour wa ndeke ndaz. Auto pour lambu zo te. OK mwana yanga ntala. Biya ya oyo. Ndeko. Nalo banuma kama mike. Biso to colline poko yo. Difficulté ça qui me modèle oté. To mela ba mili ki ba kwake. To sema kama yo moni biso na classe to kima trop. To kima to kenda bisika to yebate. To tout monde va tirer pour kaka 12 heures koka. Yo sala. To kenda bi kenda. To kima botambola ka botala eh. Mu boto mu ya excuse eh ninyo. Yo ka 10h30. Tira bo kimeli bo yebite. Côté bo so kende pe bo yebite. Mais pembeni ka ndako to ba mona bino te indiske to mona ki bango pa ko refese bino. Indiske ke 12 heures koka. Yo sala ngo. To sala na ba kende to bete ba match to ba côté to utela te. Biso to kutana ngo. To mata banzete to bati amanga poto buka manga mibeso o mikolo saka pembe. Mais tout ça se comprend. Lelo nana ko bana lelo ko sala ngo. Pour ce que difficulté ça na temps. Bana lelo difficulté le kikaka. Ba sakanité ba salima yototé. Pas c'est comme la bana niké ba zana ba 4 ba zoro sino ko mikolo ba 25 ans. Pour moi mwana mukia faina kwa ndaku mutazate waka. Na jai. Azali. Olalite waka. Nini njaya mwana boy nali pata balabala mwana ko mobana batela ka ba film mwana boy zala donc moyen za comment mwana 5 ba chema kamba gouvernement Zolanda tika oyo
Mwana. Mwana nge ba pay. Tala makamuto komi nango. O ba philosophe bo bébé o ba di toto kre banani yango. Bana ba mama na ngai. Tala. Mais pas ça. Oui que bandeko basi basi ah oui mais non pas ça. Yemo ermo c'est comme ça c'est ka bandeko basi. Il y a le bi ba boya conseil après ce ba boti ba komi ko senga mapa na komba bana ba komi ko senga. Mais naloba iboy. Na bi bana moni ba conséquence ba danger tolo. Ndelo na zo beta city. Ndeko na zo ba chaque fois. Donc loko. Fille. Combien de difficultés autres que nous provoquer biso moko ndeko na zo ba no par amour. Mais ngala pesa ngo fodi ce que baby kaka. Mais na jijabate pour conjoncture la passe petit de tout ça makamukana médité. On peut expérimenter moi bato tika molingi oui. Je sais pas moi laisser ça bien. Ma colisa est à peine ba droit aux ana besoin za nango. Mais ba besoin ça ana pour ça tia mèche. Téléphone ne faut tia pe ba crédit. Bangi ba comme na Android o tika kana ba téléphone ya konyo. Té faut ça na pe Android. So uta wapi? Faut que chérie na yo. Tant la chérie pe ma chérie on ça. Son peso $20 on dirait bon ta chérie. Là le papa mo ba yebi. Je suis un peu si 20 on a déjà compté ta calcul faut consommer en bas. Et puis ceux qui ont dit robot ta chérie. Et puis ma passe ça quand on ma passe. Le bana na go c'est ko ya mobile ngo pe orandi man azo charge ko ndima tama ça on ba $10 ba $20 ko na luka pango kan manandobo. Oleza pena na chese minangana so ngake no libela. Okomona tango saki na fiançailles awala ko mbongo na facilité. Ero comme na semi ba ko tiko pa na bango nde pesa chiter makasi. Omona courage azaki nango akati. Nde moni ba danger bana tango ba robotama. Comment moi so je semi ba ko tikela yo efuele. Oro sepela kutu baninga basela bakanga lupango babala basinga batelinga ofele. Il y a des premières chances. Ngamona zo sko charge moi si na to za na famille wa. Kaka yo mutu moi si tanga ko bota o songa na shebini ba finoma ya moto. Famille oyo pesi mbongo te. Oyo mwana bango tie litoi ba yebite. O sente ba tunité. Ba ko tikela oye ofele. Babo ko tangelo continue so ba kolise lo ka nyongo futa. O teli bango zemi na mwana moko ba isenga kite koko moko sa programme. Orozo ayebo ko ndeboko la pa na bino o esiko songa sa mwana pa famille. Tala difficulté. Frère na biso makambo par amour. Bano bayo karate wa. Na bano bayo karate no bayo kakamelo kute libanda eleki bango na kokosa. Siko tala berere ban kombe de ba fito sana bango na ndako ba yana bana kiyendi yo ba yeba mutunu makolote ba bambela na famille. Siko tala ba difficulté. Yemo recharge avec le charge. Yemo kona nkolia neze ya kaka. Siko esi na mwana koti na konta ndako. Siko mobile na epe oneta ngoya akima. Mon frère na zo bano ba vérité. Mobile on peut kota akima ora kendo fanda kalmi ya resone pona mwana ngana tika kuna na satuna kendo récupérer ye. Azo su film su so yeba te azo kote su nenga kosa ki fi wana. Kombe de basi ba tomber ba victime mibala ba fankire bongo. Basi ba yo kapé conseil te ba yo pexer so tu conseil comment ye passer na posa sana mobile ya premier na finir. Mobile wana masebe ke na lingio na kobala yo ntonga mobile mutema sana ideke pecho na lingie mais en attendant. Oh, biso mi beto be scroll mon frère na so ba no paramo. Do alingie kaka en attendant. Do ça na projet ne mususu. Basi ba so mona makambo somo na kisaso. Yazo que nous pensons pas ninga qui na fiancé. Nous aurait pas venir nous so ba moni pecho na en attendant. No vi venir ka ma demo pe na boak sai. Tala berero to kutana ngo. Mais on va faire comme mekeriti lamba. Na je bisa yo pe ko fertile mona ba tuté. Bo mona kama ko lose me ko kota ndo sentir que ça qui en attendant pour ba ndo wanga. Ngama sina linso na tese mi fona sepela pona zimo sina ngo fili mona goya. Mais déjà ndo wanga na sene. Mon frère c'est bisa yo. Donc moni ba ne belé ba ye sans programme. Na muto acha ki se malingi était, na yo acha ki se malinga ki était. Film so acha ki se mpoka mobala na zakana ba $10 alingi était na bolingo ndenga lingeli ye. Mobalo ya linga kaza piake. Mais mobile moko ya monika ka zo pese mikolo mikolo bombe ti de bonne année amonye na mwala. Ce temps ce que donc quand on peut offrir ba $10, il pas so consommer trop, c'est me kokota. Ce temps azu mi abord ka po ese me ye pona bolingo. Ya ko 500 autres. Mais na mutema ne moko ningi mobile ngo tala ndenge ba $. Mobile ya linga ka azana nu piake. Tala de rere ba conséquence. Mobile on a payé à l'inga qui a passé per en attendant comme moi c'est pas donc aboyer mikolo bien facilement pas la mutema bana des ordres abika na se consommer na za moi mikolo za pas mbaté na se consommer pas filles nde ba farfolo bana ba yo na se ba ki bana ngo ba ange ba bi bango te na ba diable ba bi bango te ba yo lo quoi ça va compter bango na registre d'appel à muki so va compter chini quand même ya comme présente à tu habiter ndele présente atana sa pongiye wana
en chanson à Salali. Parce que John, hier, à ce temps, vous avez présenté. Mais moi, à ça, quand est-ce que tu as ouan. Comme on m'a joué le coin de Titi. On enregistre ça, t'es. On enregistre ça, tous les deux côtés. On va y aller moi. Yo moni bana ngo simba te basaka bongo batana ni chance ni mwana muke consommation fufu belé lo kwa mukolo sommet brisé pour machine yaka na air rupisa lo kwa machine no masango ça na barellement et tonda likolo ekita masana makasi me bakanga bouchon so oteki ba te voir le cadeau c'est danga donc bana mo ba ya compliqué de façon on a cadeau là c'est un puis c'est 20 fois so terika pembende mais comme kaka tiki kaka duju mwana zoba te ya compliqué na yo na yebo donc nana mwana moko ata sumbinyo elingoka solo tato che clean boy solo ata 2 semaines ndako solo nyen ko sumba mwana ko baba chronique o kote mulonga prière pamba yaka bibaka baka pan o motezo to kene na nganga mwana sana do nganga don abima kwa chef coutumier don abima donc mwana ba tone kaka mwana ko sa bandi mwana ko za na kaida donc tona donc mwana moko mo mituna o mwana nini aina donc obimisie mais na famille na binotel c'est bo saka mwindu aye pembe mususu c'est bo saka pembe aye mwindu mususu c'est bo saka mikusa aye mulai yeso ko za milai aye mukusu donc ndenge na ndenge couper na ko karaté le ko kweya faut battre comme ça na mundela so mabana nisha moni mwana ngani banga il est malade maman azana est bien donc aza bien ma bébé mundezo mema ya ça va tout donc ils ont mwana moko Gosenga. Tala. Bino. Pasteur John, merci beaucoup. Comment c'est qui hein? Alors, Tala. Vous c'est singa na sécurité. Déjà décembre quand même. En tout cas, merci vraiment. Alain Dele. Tout le la paix stress, ça lui sont bien parce que tu commis pratiquement na souka. Moi ko seka ça la moi bien et puis moi bien na poto wa foutre là moi. C'est ça. Poto wa foutre là. Mais Pasteur John, au ça l'église quand l'église matin on côté à boyer aux dans l'église on va passer par comment combattre ba combattre nga pa mo kana so botre ba tunyos mais na botre ba église na bangote ngana zo lo bande ba to po na comment remarquer partout na les carbatou so ba CD ba tunyos on na matoi CD no côté ba taki plein plein donc eza façon ko le belé là traba donc na poto na pesi maman Mariam na Paris mboto botre nga famille mobimba parce que bon nga libanga oui mais libanga ngwana vous avez le bino nyonso ba Côte Jusino bino tout Côte Jusino bino nyonso na ndona ngao ya Angola wakabelenga chemise à vertiachi mususu wana ata iwana ya mwasi ofia na mama samba pambolo penza merci na lendre kuta yebi soto yebi vraiment ba tamita papa William Peto pese pembo yekutu base 00 penda base doki William anona batika ye penda bureau ye fan club atole pete na poto wazo de côté tole pete na français o bazo ke passe ko ya mu colonie ba poto so c'est là yo ba so ça passe to ke ba vacances ba to c'est la ka oya bongo to na mama nanga nzamba sunga kaka poto sana ngo mukili kaka mais tu refais le peu changer et vous changer te bino so bosa kande bosa na ngoko posa ngesa makasi to ko sala et puis to yebi ndeko nanga na sepso ka iloko moko ke mukili andeni de concerne au pesa kaka moins 2009 yango aussi famille place boza mi so bolanda ngo za la poto wa ko tia vie singana kingo te pona soko zuité mon frère comment mutu mususu na bona na sokana salma ko makasi mo na ibaki tala mkina tongo lokole kangana fièvre pana yo nangi mama be comment belika mikolo feti boy tanto nzamba kimisi mo pepe mabe po danger ngai comme là je profite de l'occasion pasteur John pour présenter ba sincère condoléances na artiste nyonso surtout parce que toi tu opères de ndeko na biso Chico Pululu ba ko filelo na 3h du matin alors personnel vraiment ma beleza elle est pena pété pour ça fait très mal Pululu a belité l'autre ça la crise na ba 3h du matin wa akufile bon ndenge ça moi siko mona bato ba boyi ko kabila etanga sai mo ko renye mais ba sepelera na ye ba ko contribution minene dépasse na ina rango wana mukila mabe ke bana bato bembe mingi to mona ke l'équipe so ba tchola ka bango bemba kufini suivi même il y a $20 à l'hôpital akufi akokonda on dirait mu Éthiopie mais quand on a photo ba tchele na cortège tengisolé ba sa photo akala tanga saka suki ebelo ndeba fayi bana makjo ndeba américain akala ba tchepe na noir et blanc wana ba mami ke ko yebita ngale ke bemba saka patron atala pete to ngande frère tozo tchola ma ya monika lobi personnel mpende ko Pululu na iba pesa la payer tele mo lengi ya rinyaka makasi ya normal sama kamlinga yaka chacun son tour donc bika ke de walendele mukili faut faire attention décembre ngo
moi si kobeta libabutu pa mobali pona bonami bande ko poto pe bokanga téléphone te pona bande ko babengi soki ezate yamba loba ezate $20 kotindela bango côté ko sala moi les fils que pondo ko tana moto vous comprenez wana de mo pe senga États-Unis pas ça bango baliki ko senga bia ndeko yondo za fou yo biteke mutasaka musana poto te ko pepanya ça avantage comme tati cravate na kisasa parce que bien la plupart ça peut près dans une vérité faut ba maele moko salaka bande ko no bande ko na yo combien otindela bango e koleka oyo bakoko no bande bomwana tibelo bilo msi faut be bakati mama ko makasi to na une vérité ndeko na nga omona mikolo be bandi ba plainte mais ndo ta anniversaire moko na sombeli mwana jouer et quelqu'un yo za kongo ko mama kama mindele ona ke fakasi ko tala banyama na zambo ko soma na nyoka yo yo ngini yo bi fakasi nguto kanga na kuma pala ngotala zambo regardez ces fleurs ne moi qui n'a rapporté na 10 sanduku ba deux films bon pendant que no yamba tinda sans fraté on va kati bilambe to te ka to récupérer tant ba fungana ndako boy e bela ba livre Moscovitch wana mo mtamu na poto fin toka livre soko tangi histoire ya Hitler comment yo eza découverte ya France ndenge comment c'est l'on appelle rien tala fat di yo so fani kana kwa ndako bateka demi asa na dina bateka ndako batinda ke ne poto akenda sala 20 ans dans la zone a dit ayana manette moko ndrezo détecter diamant nzo ndepela kotaba ba ça la bien moni sur la team manette yo sur zo tala livre ko remarquer ndenge Napoléon akola na bi ja passer au temps moto non yate pour délivrer natenga bi boni ko je te passé oui j'étais suivi à Paris papa na landa ko bien mais vraiment il consacré na ba livre la version livre sur pression pour si ça 5 pages ou ça 2 ans ba gros mon ba gros mon mais moi ça se t'a raté encore rondel il a bien parlé ça mais c'est la bino et on t'a dit parce que na mbongo to futa ki camion et ça battu en map to deux faki voilà attends ba escroc na bien escroc te mais ba to bi valeur ya vite côté musu ba to ba zo sakana ngo côté musu ba to zo buri so komi kuno makabesi et simbi na ba no fi ke bana vie fecho yo kecho zongiro bio lekite kendaki na mineni. Vraiment, merci beaucoup mesdames et messieurs, ça nous est fini pour aujourd'hui. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin, comme je venais de dire tout à l'heure, que nous sommes pratiquement à la fin de cette année 2019 et nous allons devoir dire bienvenue à l'année 2020. Pasteur John, on a les deux tous ceux qui sont par remerciement, merci Gana, Mel Parfait. Mel Parfait na Paris batika yo maman na Mel Parfait pas grande marque ba qualité à jeter et puis na prix mo abordable et puis trop rapide livraison. Il y a parfum qui se sont réunis dans le monde, il y a ce qu'on bête en date na prix assez. Parce que l'ulan tsunga au solo so même ne la mettre libéla, il y a un Mel Parfait na Paris sur bête kaka plus 33 75 39 030 94. Wa mobimba. Il y a ce Mel Parfait à MEEN. J'étais maman nanga batika yo. Et puis ça tu veux matifo va en bambo théâtre. Maman quand je suis yepé quand tu lo ba yepé quand tu ba dada ba tu ba pesi pas ça. Na benga ki penda selinga na moni changement. Au monde que ngo tamunga prière pas mais ça comme ça prière. Maman quand je suis no beti ngo dada. Tempo et umeli tout ça alors que solution déjà to soit déjà. Ah, si penda plus 74 plus 44. Oui. 74 24 02 54 37 quand je suis no donc pendant son bêti il y a na WhatsApp tout base il y a penza GTP na pesi de wonanga ici béton au président ba congolais na Chine béton na Chine ouais wa ba passe faut beta tout na Chine na wa na kuna ndo na beta tout karaté tout monde appelle ba hein yo mi desa na ka nyonga misko to beta donc il na pesi bini se tumbote William Manon na Strasbourg yende kolo to lia pete basse en Europe o tu karaté boko mona ngakuna minga so ba kala ngo u mériter zalan biloko kitoko umela na moto kitarasu pour pontunge sa malamu vous comprenez donc vous allez laisser moya Franck mieux sur télé peut-être ba registre bino et cerveau ba na kabasele ba bino tu boza ebele na pesi mbote pe na ndeko na ngai oyo aza na Grèce ndeko sala mbamba maître Pittsburgh waza na kesa bi pasa nga pena tola petenge senga na ko matiao na mona matete mais tola pete depuis na yoka ngona ba wapi na pasa na kunda tina komi na Grèce na kota na France to mona na vraiment merci boza ebele na la bino tu fort mimi ayi ko na Cape Town Afrique d'ici merci na pesi bino nyoso boni ngambote bino soto ba kisangani Goma Bukavu Angola na bi boza ebele na senga ngoloba et puis na kama ngesa kande tano ko kata ande ba comme mo seye na mutu
Mais Anazawa n'a pas nous rappeler sur une botte qui botte à la malin. Ils ont un rôle à l'unité. Le bin on peut. Il ne peut pas monsieur Sioyebi. De Bonangai Mariana Keletizien Batikayo. Binenge son zamba pambola vraiment. Il n'a de baby kaka 084 75 18 112 sur WhatsApp. Vraiment merci zamba pambola na la vie de fort. Merci. Faut s'abonner toujours dans la chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nouvelle Tendance Télévision. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mesdames, Messieurs, infiniment merci à vous qui continuez à vous abonner sur Nouvelle Tendance. Alors, nous demandons encore une fois de plus de continuer à nous faire confiance parce que tout le monde et Sengeli. Merci na coach Justin parce que nous avons la solution à ce qui concerne tempo, c'est-à-dire quelle que soit la durée à année au traîner na tempo, parce qu'il y a quand même une Congolaise enfant digne, c'est-à-dire que tempo, quel que soit, à 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a soit au www.justnovic.com. Carrément, on a des détails, on parle pendant combien d'années, après décevoir, enfin, quand même, nous avons qui mawa, solution Zali, coach Justin à Rolongolango. Merci Nabandekotou, au basui. Occasion, Yakota la Bisso continue encore une fois de plus à vous abonner. Retrouvez Pasteur John très prochainement sur Nouvelle Tendance Télévision comme d'habitude. Son numéro est affiché. Vous qui avez besoin de les contacter. Suggestion, remarque, notre numéro également est affiché. Bobeng Abisso, Bokomé Labisso, meilleurs vœux, infiniment Nabinonio surtout au Bomesana, Kozala Nabisso et Longo. Si vous avez aimé cette émission, mesdames, messieurs, dites merci à Leader Luyeye, à Gédéon ainsi que Jordan Panzo. Nous saluons l'assistance de Judith également Dombas qui était parmi nous. Alors c'en est fini pour aujourd'hui. Meilleurs vœux, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Les conséquences, c'est le danger tout le monde. Dès lors, nous avons cité. Dès que nous avons chaque fois, vie, combien de difficultés autres que nous avons provoquées, bisomoko, nous avons par amour. Mais nous avons ça en faute, ce qui est baby cap. Mais j'ai raté pour conjoncture, la passe petit de tout ça, ma caméra. On peut accepter mon bateau, tika mon lingue, oui. Je sais pas, on va laisser ça qui est. Ma police, ça y est. Après, on a droit aux besoin de mais pas besoin ça. On a pris ça mèche. Téléphone il faut que tu aies crédit. Parce que comme Android, tu as un téléphone à cognon. Tu faut ça n'a pas Android. C'est où tu as faut que chérie na. Tant que la chérie puis ma chérie on dit ça soit pèse au $20, on dit robot ta chérie. Là non le papa on va y. De soit petit 20 on a déjà mon bêta calcul faut consommer on va. Il dit on dit robot ta chérie. Et puis ma passe, ça quand on dit ma passe. C'est bien là go. C'est maintenant go ya mobile ngo pe orandi man azo charge ya ndi madama ça on a $10 $20 kwa no luka pango kanga manandobo. Oleza apena na chese minangana zo ngo kenango libela. Okomona tango saki na fiançailles awala so bambongo na facilité. Ero komi na semi bakoti ko pa na bango nde pesa chité makasi. Omona courage azaki nango akati. Nde moni ba danger bana tango robotama. Comment moi so chese mi bako tikela yo efuele. Oro sepela kutu baninga basela bakanga lupango babala basinga batengo fele. Il y a des premières chances. Quand on a ce qu'on charge, moi si on a tout ça na famille wa. Kaka yo mutu moi si tanga kobota o songa na chebi ba finoma ya moto. Pas ya mutu so ko kutana ngona fio beta lisolo te lokola. Film ba chola yi. To ko kutana to zo seka bien na stade. To ta l'équipe to kumisaka imana vita renaissance massing. To fana stade to tona stade. To sele sengo stade pour biso tout ça ba congolais to ça na stade même ba ça mais majorité ba congolais.
Tu te zana to sele sengwa bote ba installé ton ici ba toi 80 000 places 1 2 3 tu te commis 80 tu te yé mutu to ba parler mais to sele sengwa commander to côté na stade mais façon ya ko koma lelo poto commis poto ça mais mutu na libumu d'abord misu ba tondi te musu so mona fandi nyon ndira zana nzela nzoka tondi mingi ma ganga ezate mutu mzazo kanga makati okati tondi makati nzoka ndemo kati comme c'est yemba et tout ça comprend les schémas mais puis tout va na kati mais tout va na kati stade so yo détecter nani to rien musu ça na pe couler chez les caméras tout ce match si le resonga mako le pas sangi kiki musu si pas ça peut-être ndoko lelo ko même na main pas dans stade de mérite au sekindo ande ana $50 à 5 de changer na kati stade ma monnaie et ça ta cote 6 francs a bimile tikizangi pas cote na 100 francs te donc yo sote na 1000 francs so loka timu to pia kenjo ande mo pa bimile bana so ka changer ko imayanga invité sur so comprendre des schémas schéma catégorie à base on appelle ça périmètre ya vie donc moi so biso na vito de territoire kaka auto moni miso lubi keba na miso yo ko so manka c'est comme ça na mundela so mabana nja moni mana ngani banga il est malade maman azana bien elle est donc aza bien mais ma bébé mundela so mema ça va tout donc so mona moko Gosenga. Tala. Bino. Pasteur John, merci beaucoup. Alors, Tala. Gosenga ya na sekite. Déjà décembre quand même. Stress. En tout cas, merci vraiment. Alain Dele. Tout le la paix stress, ça lui vit bien parce que tu commis pratiquement na suka. Moi ko ça la moi bien et puis moi bien na poto wa futela moi. C'est ça. Poto wa futela. Mais Pasteur John, on ça l'église quand l'église on va passer par combattre ba combattre nga pa mo lokana zo botre ba tunyos mais na botre ba église na bango te nga na zo lobande ba to po na comment remarquer partout na les camps ba so ba CD ba tunyos on na matoi CD no ko to ba taki plein